Moto ya MDG de TV mafuta esekezani awa bino mère d'Arras la grande dame kandi tomesana oyo bapesa basango mpe kopesa conseil nzambe apambolela ngai bino toye lisusu lelo bandeko na actualité oyo ezali toyebi kongole nyonso ayebi événement monene euti koleka na stade des martyrs ya ndeko na biso Héritier Watanabe oyo azali mwana ya mboka abetaki concert na ye concert ebetami eleki malamu toyebi avant ye Fally Ipupa abetaki concert je sais pas plus ou moins deux mois passé je sais pas et lelo bandeko sango toye kopesa ezali bon toi ba congolais là je parle étant patriote étant mwana mboka par rapport il y a culture il y a vie sociale il y a donc je fais partie des occupés aux à la païen aux à la chrétienne il y a de ces choses là oyo il faut kolobela bandeko lisoni to robeta lelo ezali toyoki mpe tomoni kaka ndenge toyebi réseaux sociaux ezalaka so eloko ebimi awa ekopanzana n'est-ce pas tomoni lettre to pe regret ya staff ya Fally concernant concert ya Héritier. En fait, c'est quoi la problématique? Staff, pardon. Batu ya Fally, je sais pas, batu ya Fally. Batu baza staff ya Fally, batu ba travaillaka na ye. Comité na ye, tout ça. Lobi ba reporter plainte. Ba reporter Watanabe plainte. Pourquoi? Parce que azalaki censé robeta na stade des martyrs te pourquoi? Eza parce que bango ba dépensaki mbongo ebele Fally Ipupa dépensaki mbongo ebele pona kotia couverture et ya pelouse oyo eza na stade wana décor wana et décoration wana ezaki ya Fally et ils ont dépensé beaucoup d'argent. En fait, totanga nano mukandango, totanga mukandango puis après bon to meka kosala mo analyse ya moke. Et puis koloba le pourquoi tout ça l'émission. Vous savez à chaque fois tout ça l'émission to loba le pourquoi ya émission. Balobi boy Congo Star People bakomi people in English en fait qui veut dire peuple. Congo Star People, la couverture pelouse qui avait été achetée par Fally Ipupa pour son stade et remis à la gestion du stade pour une sous-location conjointe vient d'être donnée à l'organisation des Héritiers Wata sans avoir contacté le staff de Fally qui en est propriétaire. Le staff de Fally promet de porter plainte. Cette couverture pelouse nous a coûté 87 000 € entre l'achat, les transports et la douane. C'est toujours compliqué de faire du business à Kinshasa. C'est plein Souley Kahuka qui séjourne à Miami et le directeur marketing de Fally, Eddie Badiata, actuellement à Abidjan, tous joints et je sais pas où. En fait, boyoki ndenge na uti kotanga mukanda, boyunde na uti tanga mukanda, bato ba travaillera na Fally Ipupa. Et en fait, comment dirais-je, j'ai pas besoin peut-être ya kobanda ko comment on dit banda bolimbisa ya mo ba maloba ngo ba mangala ngo so ba français so ba nini kima bref boyuti koyoka nde na tangi lettre to pe mukanda on va l'afficher bomona pour ezate que notre zo kota kosa to zo lokota makambo couverture à pelouse zo eza na stade et Fally na bato na ye na équipe na ye en fait nde bato basorganizaki mpona kosala yango talaka aza star monene ntango abetaki concert fallait ezala eloko moko boye ya bien eloko moko ya qualité et puis voilà et na kosala yango ils ont dépensé l'argent et après avoir kosala yango batikaki yango sous allocation donc neti ekoma ya kolouer et wata ye kobeta balobi ke bango bazalaki au courant te. Ce qui veut dire il faut pas porter plainte. Mais s'ils doivent porter plainte,
faut baporter bato oyo bango basalaki contrat ya location na bango et non héritier, parce que qu'est-ce que héritier a avoir? Ye aza neti client aye ayebi mpe makambo na bango ndenge ezalelaki te, nde esalemelaki te. Ntango mosusu to ayebi na ye mpe teke makambo ya pelouse wana eke eza, faut baporter plainte epai ya bato bango basalaki contrat, je sais pas, ya location na bango, bakolo martyr ou encore bato bazali na disponibilité, pardon, disposition ya nini ya pelouse yango wana. Tellement nazalaka mpenza trop ingéré na bamakambo oyo te, bon mona motu na makambo na ye. Il paraîtrait ntango frère abimi concert azali na mposa mpe abeta martyr, mais bato afali balingaki te. Si je comprends bien, c'est à cause de ça. Donc eloko nga na osala analyse bandeko eza koyoka kotanga mokanda oyo na koyoka banungunungu de gauche à droite, kotanga ka mokanda oyo bandeko, ça prouve que pelouse wana bien que bango basali soi-disant contrat batiango na location, mais eza neti mosinga na kingo moko boye. C'est comme si stade ekomi nde ya fali, moto alingaka kobeta il faut fali nde apesa permission. Or si tel est le cas, musicien moko ta monene akobeta na stade wana, oui, congolais nyonso ayebi makambo nazoloba eza bongo, parce que ekomi neti eloko afali, n'est-ce pas? Donc nde babiloko oyo toboya na communauté yango oyo, biloko toboya na communauté yango, égoïsme. Donc alinga komisa ngo eloko moko personnel neti ya ye, et pourtant stade de martyr eza mpona congolais nyonso. Nga nazokamwa au fait eza kaka mpasi, eza mawa mpona baafricain, mpona bacongolais, ka bamakambo tolobelaka, tose plaignaka, tolelelaka mikolo nyonso pour notre communauté, yango omoni avancement eza te na bamakambo na biso nyonso tout oyo tosalaka. Toyebi Fally Ipupa aza grand star ya mboka na biso, ayembaka. Toyebi towana baartiste musicien ebele bawatana nyonso bafere et consort, toyebi ke bayokanaka te. Toyebi bazalaka na guerre ya babengango ya leadership, ya génération et consort. Tia libaya ngande naleki ngande naleki ngande naleki. Et pourtant moto na moto aza roi na ndenge na ye, et puis na royaume na ye. En fait c'est comme ça. Bandeko babiloko bomona yango kaka epa baafricain, c'est vrai babengango nini, adversité, compétition ezalaka nango partout, même chez les blancs et consorts, mais mingi ba-européen, ba-américain, bamakambo bomona yango ezalaka te. Ayembaka na yembaka, mona moto aza danse na ndenge na ye, na natala mona moto fo évoluer na ndenge na ye. Mais oyo ekomi ya babiloko toyebi ce qui s'est passé. Bon c'est vrai mpona baraison peut-être sécurité oyo toyokaki bapusaki, bon bakoki kozala na baraison, mais toyebi biso nyonso ke moto oyo alesaki mpo concert aselo ebetama te, c'était Fally Ipupa, ye nango ya kosamba te. Pourquoi? Parce qu'il est le plus fort, ou encore il se sent plus fort, il a l'argent, il est ceci, il est cela. En fait, moi si je suis venu faire cette émission, eza kaka ke mpona koyebisa congolais esengeli tolongola cet esprit là ya égoïsme, ya méchanceté, ya kolinga kofina baninga. Na place tozala libre, moto nyonso a évoluer na ndenge na ye, parce que il est grand, aza na impact. Na minute so bolobi keno botanga musicien moko to mibale akozanga te parmi oyo ya génération oyo na minute oyo bas'impose. Mais pourquoi koluka kofina baninga mpona ezala keno otikala yo moko nde kaka? Ça n'a pas de sens et c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Eza malamu te. Nga na okamwa eloko so eza na location, est-ce que
qu'est-ce que toi tu t'en fous en fait? Yo ezalaka no mbongo nyonso ekoti boyokani so pourcentage bokokabola. Soki bakofuta 10 000 soki 50 000 mpona pelouse. Boyokani OK bino bakolo stade bokozwa soki 20% soki nini soki 50 soki tokokabola combien et puis point barre. Mais là koyoka komona lettre oyo bandeko ezobima neti ke donc bango couverture perdo pelouse wana ezalaki eloko moko neti singa na kingo quoi. Donc stade ekomi ya bango moto akoya kobeta il faut aller. En fait ça n'a pas de sens. Stade eza ya ete atie pelouse OK d'accord et puis balobi yango eza allocation. Bongo allocation il faut bino bayaka soki informaka bino ke moto songolo alingi kobeta de faut bino bopesa permission soki abeta to te mais eza na sens te eza na sens ata moke te eza na sens ata moke te do bino faut bopesa permission soki moto abeta to moto abeta te mais non wana ekoma mosusu nde bamakambo bajalousie oyo tokoboya tokotelemela tokolobela bomona Jay-Z oyo comment il s'appelle je sais pas américain star américain mais oyo bayembaka na Beyoncé na basoki banani ebele bazala bamaster sont des amis mingi babima na bacoin moko to mpe bawutawuta babisika moko eyaka nde sika bafali na bafere wana bawuta bakote moko bawuta baquartier latin baévolue ensemble basolola bavanda balia esika moko mais lelo bakoma binemi ce qui n'est pas bon. Bandeko nanga l'union fait la force. Ils sont tous des Congolais. Bazana intérêt ya kolinga kozala même morale na bamakambo ebele batia badivergence na bango mopanzi mpona évolution ya mboka ya culture ya mboka ya bamakambo ebele. Naopesa bino exemple bandeko bomona Union européenne toana bamboka vous croyez tous ces pays là oyo basangana wana bazala na ba différence entre bango ebele baza babinemi kutu babunda baguerre na batango akala mais pourquoi basinisa eza parce que babande koevise baintérêt moko boye ntango ekoma likambo ya babénéfice moko boye ya bamakambo moko boye boza oblige fo botiaka badivergence mopanzi eloko ezangaka baafricain yango wana yango bomoni eza mpasi afrique eprogresse to mpe évolue oyo bamboka na biso neti bakongo wana eya mwa mpasi yango nalobaka soki renouvellement intelligence esalemi te afrique bandeko na nga lelo te ti eso kozonga mpenza afrique kozalaka ndenge ezali à moins ke mitu na biso efungwama na otopesa bino exemple France na baangleterre bazala na baguerre Allemagne na soki bamboka misusu même na France wana bazala na baguerre totanga ntango même na baklasse bazala na baproblème baindifférence bamakambo belebele car la France est dominée Angleterre oyo ya pas mal ya bamo mosusu français oyo ti lelo na badictionnaire anglaise ezalaka likolo ya badomination wana mwa badan ezali ya bamakambo ebele mais quand il s'agit peut-être bazovise baintérêt moko boye bazwa badivergence na bango na batia yango mipanzi pourquoi parce que baa na objectif mo baolinga baatteindre ekoapporter implice esalema trop lelo toomona bamboka misusu tozwaka union européenne ndenge eza wana nde na otopesa exemple to mpe nde na otoloba bandeko nanga ils ont des problèmes mpe interne na bamakambo misusu me batali te ke te biso na bango toyokanaka te non tellement baovise en fait nde biloko ezozanga baafricain yango wana eza mpasi mpe on est tous congolais siko bobundela nini c'est vrai moi rivalité wana adversité wana ezalaka ya kolukanga na leka ya kolukanga na zala ainsi de suite mais tout le monde sait que mona moto ayaka na kwena ye preuve ane bango tout bazala na bafani na bango malgré ki danse na ye mais na bato mpe oyo balingaka songolo bazali malgré ki danse en fait ça a toujours été comme ça siko pourquoi pas na bamakambo mosusu
bozwana babiloko na bino wana botia ya pasi. Bref les amis, vanité de vanité, hein. Tout est vanité, dit la Bible, tout passera. Et komikitiseli nyonso, l'humilité précède la gloire. Et yana ngoka te kozala chrétien to koyeba nzambe ebele bakomprena bamakambo basambelaka pe te, mais baaplika barègle mosusu, baloi mosusu, badiscipline, baprincipe, et parce que ça fait partie ya baprincipe ya vie, baprincipe mosusu esalaki bazalaka kaka. Momoni balolendo ebele tokomona awa, c'est que les gens oublient succès ezalaka éternel te, succès ezalaka mandat. Bakofi bakangaka bawera bawenge wana bawera. Il y a eu un moment où on parlait que de wera, il y a eu un moment où on parlait que de JB, il y a eu un moment où on parlait que de Kofi Olomide. Lelo oyo, ils sont toujours en vie, mais actuellement on ne parle plus d'eux. Ils ont eloko bandeko pe faut baluka comprendre. Particulièrement je parle de notre frère Fally. Et on est congolais, hein? C'est vrai, ata soki qui parle trop misusu te, mais tout ça na misu to na mato ils en kata ba pochete de ce qui se passe tout le monde répète yo kaka. C'est pas la peine d'être orgueilleux, hein? Et toujours solo là, c'est juste un conseil d'amis, hein? Na éviter so ba benga bango banani ba fan na bango so ba wario so biloko nini. C'est pas la peine de venir insulter ou raconter ou dire de n'importe quoi. Non. On est là pour topper sa conseil. Namututu. L'humilité précède la gloire, les amis. Dans la vie. Okozala wana nyonso wana mbongo. Déjà mutu azala nyonso to pe mutu akoka aza te. Oza danse na bandingi mo boya à cause ya oyo ozali to oza nango. Mais il faut toujours kozala na babenga ngoni. Kozala na ba retenir. Il faut toujours kozala na ba limite, il faut toujours koyeba komikitisa et puis kozala humble parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Fally ne restera pas éternel. Fally akotikala kaka te libela na libela, le seul artiste, je sais pas moi, ou peut-être na bandenge mo bazo cartonner ou akangi masolo et d'âge en âge ozala ndenge wana dans 5 ans peut-être il ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Ya makambo bao bazala ba avant ya bamsu bazalaka ezalaka pe boye. Donc ye pe ndenge aye pe akoleka pa kotika bamsu pe boya remplacer. Donc c'était juste un conseil en passant, un conseil d'amis que na vie il faut un esprit à partage. Na vie il faut humble. Na vie il faut linga pe réussite à bamisusu. Et kozalaka te yo na yo. En fait c'est déjà pratiquement impossible. Ezalaka yo, ezalaka ka yo, ezalaka yo. Et Bible zo ba dire résiste aux orgueils. Ba lire bo ezalaka malamu te. Eza pe parmi ba biloko esilisa bato. Parce que moi je trouve mal. Bino bopesi soki pelouse so eloni na location. Est-ce que etali bino mutu akoya koluwa ngo to kozwa ngo il faut baluka na bayebisa bino epupi bino bopesa permission soki songola aza na droit to droite. Aussi longtemps que stade yango eza pe ya bino te. Eza ya bino te. Donc stade wana ekotisa so mbongo te ya l'état te. Ou bien peut-être fallait bazwa ka contrat baloba yeno pendant une année biso moto louer stade to pesa bino mbongo mutu wana to kobeta na stade te poto ndima bango. Peut-être fallait bakena wana bandenge wana parce que bino opesi eloko na location ekomi ke non avant mutu akobeta concert il faut bino ba contacter bino no bopesa permission. Donc en fait c'est compliqué quoi. Donc c'est clair que c'était un piège en fait. Ils ont fait ça pourquoi? Parce que pour na kofina baninga mususu bato mususu babeta te na stade to lo bandenge wana. Bah oui hein, à mon avis hein. Donc bref les amis c'était ça. Bato Fally ba porter plainte et puis plainte on les ba porter en haut et pas bato ba on ba no sa ba contrat to ko signer ba contrat na bango. Ba on ba porter plainte en haut et pas hérité retardable. Est-ce que vraiment ça a sens bande wana ngai? Est-ce que ça a sens ya za neti client mosombi aye ko sombe loko na ye? Aye ko sombe loko batekeli ye. Sikoyo ekomi ke non bafunda ye po mais attendez. Bon bref bandeko c'était ça.
ya moke oyo tozali nango besoin ya koloba na vie il faut ozala na esprit d'équipe na vie il faut kolingaka bonheur ya baninga na vie il ne faut pas komimona kaka yo nde yo na yo na yo to mpe kolinga ezalaka kaka yo non bato nyonso baza na mokili oyo nzambe akela bango na ntina na but kaka ndenge akela mpe bamisusu de ce qui veut dire ils ont aussi droit à la vie ndenge kaka yo boza na droit ya vie oyo ozomona ozokanisa ozoyoka bango mpe baa mpe bato baa mpe na droit nango de komami te to eza kaka teke baindividu moko boye to motu moko kaka songolo pakala to moko des fois bénéficier na bagrâce to na bamaka misusu non tout le monde nyonso aza motu tout le monde est quelqu'un tout le monde est quelqu'un mime opesa police na location bozela bozwa mbongo na bino motu akoya aloue afuti mbongo bokaboli pourcentage fo ekoma ke non il faut basenga bapermission ava songolo abeta ava pakala beta mais attendez les amis dans la vie il faut être humble dans la vie il faut ozala na bolingo parce que l'amour ne fait point de mal dit la Bible. Lorsqu'il y a l'amour, il y a de ces choses-là, en tout cas, au salaté ou encore au éviter carrément. Molimo ya égoïsme wana na kofina baninga nde tozoboya na communauté. Orgueil wana lolendo wana komimona kino yoka ndo mutoleki bato nyonso nde tozoboya na communauté. Elo nga personnellement na yeko sela émission ezaka yango mpona kopesa conseil na mutu nyonso. Ke na vie faut pas kolingaka komimona kiyondo leki epuis kolinga kofina baninga mosusu koluka kosala bamamo na détriment baninga kaka po yo ndo ozalaka c'est pas bon. En tout cas tokomi na biso na suka aimez partagez commentez soki boza na suggestion on est là de bonnes choses. Merci beaucoup. Zambe na moya, olatike mova.